Oui, bandeko nanga bandeko balandia to komo binenge to mesina kukuta na biso nyosu pona masolo ba yimboka pona masolo ba congolais bandeko balandia to komo wapi to komi na tango ya combat cage est na biso to zo na bien combat cage ba adversaire mi balé kaka ceinture za likolo albite azate to komo kende ezana bandeko mususu bazaki ba vendeur ba image ba journaliste ne ba paté ba organe mususu bazalaki wana po ba servir ba congolais comme ba pont yo lobby o critiquer mutuboye yake ko funda yo pose wa misolo lelo biso nyoso to komi na nzungu moko to komi ko le peuple congolais to komi ko sangana bande ko ngai boza ba vigilant l'air est grave ba inya Congo belé ba se convertir ba komi ko le peuple congolais ba komi ko le makamalamu oke bandoki to liaki na bango to melaki na bango ndenge mo kontamboka lobaki oke bandoki boza la prudent mingi boko mona ba ko le peuple lelo tuna ba na 2011 ozali na position nini na 2006 ozali na position nini poko maboye même Yesu Masia yemoko ayibisaka jase nini Paul andangai zwa misolo nyoso zo na ndenge ya mabe ya paku ya leta ozongisa place ozongio bongo ndeko ozonga pa na ngai bandeko ba boma biso bazala complice poko le ko maboye est-ce que basaki pardon bakomi basa mu kolonini bakomi ba opposant mu kolonini bakomi ba le peuple mu kolonini to wote ko yebisa bile mikolomi leki marche ya ba ONG nyoso ba kombo la kana fi de Kinshasa ba bana ko réclamer mbongo na bona primature 12 mois il y a un paiement mbongo ke ya rasusute na ba ONG na bango ba sali ba marche kuna premier ministre akomi mukanda ya refi ya kofuta bango misolo na bango directeur de cabinet mo konzambo kande ko futa caméra akomi a adresser bo futa bango ata 5 mois ba boyi bande ko ba sali marche pendant 6 jours Moyi Butu lelo na tongo babengi honorable Lézère Tambwe mama moko na pasi wana ya nzala mama moko apike crise kuna na primature akufi mama moko bakombola ka musala pasi par jour bazora 1500 francs auti akufa kuna na primature babengi molobeli ya bana Congo yaka kotala makambo zo lekawa allez wala sikoyo ba excellence na ba député na ba konzi oyo bokoma ba député po ba kufa bokoma ba ministre na makila ba congolais tant a kufi bo ngbo solution te tika ba souffrir ba konzo au marché tant ba nek au marché ngebe na mbeko ya l'état bo deki bangote bo mona ki bangote comme moto akufi bo ngbo ya ba sapeur pompier ote nous étote na boina la vendeur d'image vendeur ya passe ba congolais ngala melaka yango tozo kufa na solo passe na melaka yango te na ko le ba konza wate na pe ko soutenir bien ministre te nga azo be la peuple o azo eloko ko liate peuple o azo licencié asala ngusala cabine peuple o azo gradué asala ngusala okombola ndenge na ko lobela na ko lobela binote na pe ko sunga binote tika te bolanda descente ya honorable Lézère Tambwe poche charmant na primature et pas iwapi ba bengeke na 5h du matin yaka ndenge to ko marché moko na biso akufi likolo ya souci ami pesa ki ami ya okombola mboka na Congo manque ya volonté politique ba congolais mama akufi bona na descente ya mwana mboka et Lézère Tambwe pour la primature La police a le déjà corrigé. À 5 heures, biso piqué crise wakaka pona makambo yo le 6e jour depuis jour wana mère de 6 enfants famille na ye kutuna nozi famille na ye na nozi Olobini de l'autre ya 6e jour banda to ya kia pona solution na biso ya assainissement 12 mois impayé to zoka ngote lelo collègue na biso atiki biso la police ayo longola na 6h famille exacte bakene bembi kwa même ministre ale kaka biso ki peleke atuna biso te poso na biso za kaneni
toyebisa président de la République azula biso solution azula biso solution maman si n'était maman ça te perdre déjà oh akufi akufi atiki bana 6 trop charge ana pour même ni ça au charge na bango akubeli kwa mama na la police lobi mokonzi asala eloko moko malamu premier ministre asala eloko premier ministre asalaki eloko moko malamu premier ministre abengi 4 personnes na 4 personnes wana bakoti na kati ngako tunazalaki na ngati bakoti na kati tango bakoti na kati apesa bango communication alobi apesa musana na batabeseko na batabeseko wana basala palier ya kufuta bango bambongo osomona bango pe beseko basali palier na bango kufuta mbongo sikoyo erreur ezani bato wana tango babimi na kati basaki 4 personnes donc pour dire que bana bango président mututé mutu aza président ya ONG à part biso bata syndicat ozomona alosiko 4 personnes tango babimi eloko benga basala nini mama yoza charger mobilisation yaka intel yaka tala to ute pas ministre et premier ministre alobi boye tala likambo eza boye babenga te loko moko tenga pe na yebi na ngelo kote ngaka ka ko ide yo yebi kande na zalaka social na mama nzala na ye aboso mo loko kola eza biso na biso solution ko mona o mama yo kutoso ba tala makambo lekani angabi oh mais baba na bana ko benga bango na téléphone so na bengo akati te akangi so na bengo akangi so na bengo makambo eza ndenge ni ndena bando tuna ba mama eza nini ba mama wana basa ndenge ni soki deta na 12 personnes amemi 12 personnes akena coin apesi bango 2000 allez ozonganda ani donc loka ba kota ikati ba mama ba oni chez wana na ba papa ba oni chez wana bazela bazaki 4 ba kotaki ba pandi bato ndenga na bengi bango na téléphone na bi franchement vous êtes mal organisé comment expliquer bokote pa mokonzi munene bobimi basaka ndenge nini allez bato nyoso boya biso tondimi tomoni kuna ndenge mokonza sali basaka likambo bongo yebisi batu nyonso ase momala batu asali nini ale tokei ozomona me bino bokomo bengo ya bino mo batu na kwa neti kwa moko balobe telemaki wana alobi mususu amemaki batu na sima kuna kota ba militaire kuna auditorat alobi moko amemaki na kwa kuna esili donc ndenge baza awa bon jeza suki kombe suki 60 combien présente na présente ozomona papa likambo za nango simple likambo za simple communiquer ezan nani effacer bien lobby nde bayambaki ata mutu moko te azali parmi bato bayambaki pa pour bazalaki mwa mobali moko bani mibale mwa mwasi moko ONG dudu wana azalaki wana leba liboso ya nakotaki ye moko na akoti mbala moko baloba na ekoloba ote balobi esi batindi soki nini na bino kuna solution mo esami te ayekozosoba mama mibale na bato mosusu bakoti na bangosuku na kati ote oya babali zokanga babali kozwa bagroupe na bango bapesi bango ba 1000 fois babandi okende sikoyo groupe oyo mama okufi sikoyo na bapesi bango ba 1000 fois nena bango aloba bilobaloba nani siki présidence na bango aloba bilobaloba abia moto akotikala mitali wana ozwa problème osi problème bango so batikalaki le bayemba mwa mwasi wana nini shoki wana esaki oyo eutai na kati abali suko nakomona bien te ngai atiki bana na ngai nakoluka fi na ngai mpona mbongo na ngai belebele boye mwana mwasi wana mwasi wana ofutana babengana na ndako babengana bango libanda na bana na ye azolela pasi mobali ya shomer asalaka te
ozomona tia ye okufa susu wana siko mtu ebomi mwana mwasi wana amisubila bilamba nalingi nayeba parce que la G6 c'est 3 versions depuis na ye moko alobi na nga que eza nde mpona balobaki bakofuta kaka 1 mois sur 2 problème na biso eza boye soki bango balobi ke ministre asigné tomoni eloko moko te posa na biso batalisa biso basigne ndenge nini cheki tomona na misu na biso ya combien de mois po biso tolongwa ya combien de mois toyeba soki ya 12 mois toyeba soki na sirasi oyo akufa fo crise ça fait toujours que une semaine pendant lundi na 8h tokomaki awa pour la déclaration ya mbongo na biso ya assainissement ya 12 mois pour ministre a bloqué compte na biso ke mbongo ebima te pendant sala remise na bino Chibala ilunga a bloqué mbongo na biso nde toyaki a lundi pour te réclamer mbongo na biso à 12 mois pour akangana musala pendant toyaka lundi ti journée ya lelo toyeko kufela mama na kati ya 1h du matin a piqué crise pour babimisi na ndaku esika kokende eza te bana libanda mobali chômeur yango wana mama eko kufela biso toyeko déclarer mbongo na biso solution moko ya malunga oyo premier ministre ilunga apesi biso eza te colonel ya district aye alongoli corps na 5h du matin ake nango na mama yembo ayeko yiba biso corps na 5h bake nango sans ko filmer eloko moko te musala tozo sala eza ba journalier donc to bandi musala oyo kino lelo comme journalier toza même pas na nini matricule et baniongo ezo s'accumuler chose grave papa Ilunga Tangwaye a bloqué tout. Il ne donne plus rien. Batu bazo kufa, batu babimi na banda, accidenté bazawa, batu awa nion solobi ba préleva qui ba tension sur 100 personnes, 80% y a 100 échantillons à 100, tension est élevée. Alors toye na primatique, c'est pour la toute première fois. Primature on a matata mponi toza okota na kati. Tozo lia na kati. Premier ministre alingo recevoir batuté. Azo le kakakawa leki abimi.
mere aye awa ayebisi biso bokende na Beseko batu bakende na Beseko eloko te nde lelo bazoloba lisusu ye asi akomi lettre batu balobi tokolongwa te tito mona mbongo nalobi bo ngai nazoloba oyo eza Kinshasa ya biso nyonso biso ntango bango bakendaka poto kuna bamonaka ndenge poto ndenge ezali te biso tobongisa mboka bango balingi te wana nini mpenza papa dessin lobela biso pardon papa lobela biso mboka tozosala oyo eza mboka ya biso nyonso bakongolais aretrouve na mboka 12 mois impayé journalier tokovivre ndenge nini mama na biso aye kokufa kaka boye la police vraiment bazosala mpo na population baya koyiba biso kor baci biso manduki boye soko bomeki okufi mpona nini mpenza mboka oyo mokonzi nete mokonzi aza te papa Félix Tshisekedi yoka makambo nazoyebisa yo pardon papa ngai papa na yo tala likambo oyo mpenza telela biso la police bacia biso manduki boye mutu aloba te bayibi ebembe mama wana lobi biso bakufi mpona nini baresonaki mingi bapase 3000 afuta tika talibana 6 ata bino moko tinjilisi awa afuta tike na 3000 akotika na combien na pasi boye 12 mois ata bino moko bapata nde tozokonda bapasi tolalibana 6 shotoyete eza mbongo na biso awa batambolaka na mbongo baliaka na mbongo banda toya na bambula na banini papa toza lelo moso koloba te papa banda lendi ti lelo biso moko ezate ilunga bebisi biso tokufela mutu boye likolo ya mbongo na biso mitoki na biso apesa mbongo na biso nyonso tokende toza bamaveve tokokende wapi mbongo na biso ngayo natiki balanga banda lendi ti lelo bayebe elongi na ndenge tosalaka tokombolaka balabala ezaka na bariske ya bamituka yetuta biso na boulevard tobongisaka nzela mais balobi l'ouvrier mérite son salaire oyo biso salaire ekangami mpona nini lisumu nini biso tosali na mokili tobomi nani mboka Congo eske biso toza ba étranger ata étranger soki aza na mboka mopaya bapesaka lifutu na ye biso toye koluka lifuti na biso toye koluka guerre awa te tozali na makambo politike awa te biso toye nde koluka salaire na biso na kati na bisika oyo tala moninga na biso na 20h toza na ye bien 21h alobi nazoyoka vertige tala kati motema na 1h tozozela mbongo na biso salaire apesa biso mbongo aya kofuta biso mbongo tokende tokolongwa awa kaka mbongo na biso ya salaire soki aya kofuta biso soki afuti biso te tokolongwa awa te banda lendi ti sikoyo ekomi combien de jours sikoyo mbongo ezobima te tokendeli ata transport alengaka akipaka biso te saiki tobimi biso tobimi bafaze ama mikolo lokola biso boye tobima faze na ndenini papa totika bana tobwaka bana lokola bantaba mabale ekufa nango batata balongolaka biso na bamboka bayaka na biso awa chilunga akende koyebisa bango ke basi oyo baza yanga o mboka ya soni Congo eza soni ezanga ata dekale na nzoto 12 mois mutu akolia nini makasi akoya nango ndenge azosentir batu te botika azosentir biso te tokolalaka libanda tokomi basheke ya bamama na batata bafazer ya mununu tala ndeko na biso ndenge atiki bana likolo ya mbongo arezone ndako ya bato akofutela nini tension emati akufi biso totikali na mawa bokita bomata po biso tolongwa awa mbongo na maboko biso topesi mokongo totiki mboka na bino po eza ya bino eza ya biso te tala ndenge tokomi komela ti na milangi oyo bato bameli baji balokoti touti kolokota yango mpo tomelela yango bati eske eza normal moto ameli ji wana toyebi ye te me mpo na pasi toki kolokota milangi oyo tokomi komelela ti oyo eza malamu maladi te na nzoto papa na ngai tala bakopo na biso nauti kolokota tolokoti ayebi alekaka biso awa mpe biloko oyo tozomelo eza mutu ya mawa nde
bazopesa biso biloko oyo papa 6 jours libanda banda biso toyaki awa tosali 6 jours awa lelo samedi banda tokota lendi tovandi awa tosouffrir toyeba na mbongo na biso ya 12 mois epeye na ntongo tokolata bapapie na biso oyo yango mpe kaka bolala nango na ntongo eza chainete na medaille na butu eza mbeto oyo biso baresponsable tozolala nalingi nabakisa boye soki premier ministre asinyaki tozwa mbongo na biso 12 mois mbe tozawa te lokola ya tie motema mabanga yango biso tovanda tala likamo ezwi mama na biso batumoli ntango mama wana avandaka na ntango atiki bana 6 nana obokola bana pasi ya bo biso bamama tosouffrir condition ya bien te droit de l'homme na mboko ezali ube eza te tokosuka na likambo wapi ndenge asali bongo apesa biso mbongo na biso 12 mois soki eza te tokoma bafrasana na baeglise toliakaka awa bato maonatabela kufi bapolisi bayawo na afati na bango bayibi ebebe bakela ngo eske bakela ngo na morgue toyebi te libotela ye mpe yebi te mbongo lelo tozokende te mbongo na biso bafuta biso awa na babiro te ebebe bayibi yango na la polise bakela yango na morgue eske bakela ngo toyebi te libotela ye eyebi te mbongo lelo bafuta tozokende te bakufuta biso mbongo awa ndenge ministre ayambaki biso te ministre alingaki kaka mutu akufa awa omoni mama oyo akufi pamba te akufi susi ya bana mbongo mwaye akolia ndako akofuta mobali aza chômeur babimisi ye na ndako azolala na eglise ndenge ministre ayebi biso to omoni mama oyo akufi akobundela biso place ministre azolala akolala na mama wana place akovanda na mama wana biso bakombo kaka soki tokomboli nzela ye ministre atamboli te ka soki ye atamboli kaka libelo amelaki kaka aliyawa oyo kaka ye alobi na ngai yaya ye na kozonga ndako ndenge nini yeso nazongi ndako mama lopango azotungisa ngai yaya nakozonga ndako te nakozonga ndako bana bakolia nini eloko ebomi mama oyo eza susi ya mbongo abeli te abeli eloko moko te akufi kaka likambo ya mbongo akufelika akombolaka mpe kaka plasi wana po plasi ya akufeli journalier 12 mois payé toliaka te na mboka nini journalier 12 mois payé toliaka te 12 mois un journalier asala 12 mois na mboka nini boyebisa biso tokufa mpo na mbongo na biso bazokosabote biso mpo na nini moto avandi kaka na sanzete azobeta masolo yango bamama kolo lipango akomaki bana soki basumbi o bokende kuna bwa mbongo na nga atie liboko na litala miniti botoyoka motakangama biloko tozolala bambeto milangi mai ti na reprendre des paragraphes. Vous autorise d'apurer directement et progressivement en faveur des ONG et PME les arriérés des rémunérations des ONG PME de salubrité publique, soit 538 684 $ par mois. alobi boye premier ministre alobi boye na mukanda na ye apesi ndingisa na ministre ya finance sele yav pardon sele ya laguli afuta bambongo ya ba ONG d'abord oyo ekombolaka na bato bakombolaka montant na bango na sanza moko ezali 538 684 $. 1000 $ na sanza moko 538 684 $,
na sanza moko mpona baoyo bakombaka. Et les rémunérations des ONG PME d'embellissement, soit 95 000 alobi lisusu boye 566 nalobi mpe kaka na mokanda na nga oyo ofuta mpe ba ONG oyo balonaka bapelouse na baflere bango monta na bango na suka sanza esalaka 95 566 000 $ na sanza moko et 16 334 $. Na mbongo mosusu eza na mopanzi wana 16 334 $ par mois. Mais oyo ezali ya mwa pasi biso toza na 12 mois. Premier ministre, veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma considération ici. Wana ezalaki maloba oyo premier ministre akomeli biso sikotoyoka oyokela ngai oyokanga interprète alingaki interpréter mabe parce que abandi ke oyo eza mabe na kati ya mokanda nalingi na expliquer boyebi na mboka oyo tomona na onatra tomona na OCPT batu basali grève bazwi na cercueil batie basali 2 mois mutu akipaka bango aza ozokanga malamu. Je pensais que premier ministre a se comporter de la même manière. Mais na lettre oyo alobi boy ezandengo lingo yo kawana te. Parce que wana nde bozo matsa batu tension ya pamba. Alobi boy asengi de manière urgente. Bafuta ba onje o ba kombolaka. D'abord mbongo na bango ebimaka par mois ngate mutu na komi. Nazotanga oyo. Mbongo na bino oyo ebimaka par mois eza 538 000 $. 638 538 000 $. Bino moko bokobeta machine na franc congolais à combien? Wana eza par mois. Balobi te ke mbongo oyo ya mois moko nde bakopesa bino esili sur les 12 mois eza lokuta. Bazopesa bino information mabe boyokinga. Alobi bien que mbongo na bango ebimaka par mois yango oyo. Na mukanda oyo bakomite ke eza bakofuta bino mwa moko. Boyokinga malamu. Ya mibala lobi na lingi te ke bao bakombolaka soki balongwe bao balonaka ba fleur na bao batiaka ba peinture baya lisusu. On fait d'une pierre deux coups. Na kati wana lobeli pe bango pour que bango pe bafuta bango. Ya bango mbongo ezalaka mukezaka 95 000 $, mususu 16 000 $. Boyokinga malamu. Donc eza koloba boye. Premier ministre a manifesté volonté et puis ceux qui botali a insisté que bafuta Bozomona vous autorise à apurer directement et progressivement. Mutu akosa bino te ke balobi mo tokofuta bino 1 mois et sili eza lokuta. Ce n'est pas ça la lettre. Yango na zoloba soki bozotinda même batu na kati il faut bato bakoya koyebisa bino nini basolobi. Boyokangai, lokola premier ministre. Lokola premier ministre, eza pamba te na senga ki mukanda oyo balingaki ebima te. Na lobi ebima pour que bakolo nango eza yanga te. Eza ya binoti. Bakolo nango bamona yango. Bayeba que une décision a été prise. Et loko ngai na kosenga bino eza nini? Décision ya premier ministre ngana tuni conseiller na kati. Na lobby ni nezola kisabiso parce que pa na biso pe bakomaka okomona na sima basali pe eloko moko. A lobby na ngaboye honorable eza pamba te na zwaki numéro na ngana pesi bango. Yo pe nazo senga yo
Premier ministre nenga silikaki kokuta bato bazaka kawana lokola vi décision te akotika jamais que mutu moko a bloqué situation na bango. Soki mutu ameki ko bloquer akozwa etumbu na ye wana maloba ya conseiller. Alors eloko ngana osenga bino ezanini. Il y a une décision pour na bino. Mbongo na bino yango ezana papier oyo. Ekosenga nde bakolo ba ONG na bino bazala pe sincère na bino. Je pense que ngate na ebine ko travail kate. Toyoka. Bazala sincère na bino ya que dès que mbongo ebimi baye ba futi bino. Parce que ceux qui ebimi bango ba traîner ba pied et kozala malamu te. Yango moni même interprétation yeko bima mabe bazo ya ko yebisa bino ke premier ministre alobi ba futa bango 1 mois. Et d'ailleurs na démarche ya mukanda oyo ndi alobi ministre ya finance alobaki ye musala na bino ekufa. Mukanda oyo ese kwisi musala na bino. Amen. Ndelo kongana lingaki na senga bino yango wana. Le reste vous allez vous organiser na bakolo ONG na bino. Très bien papa Ndora. Ya kosala. Mais ce que je vais vous demander boyebi eloko ngai naza combattant boyebi yango. Ya bakala. Soki bolingi bomona ke makambo ezo beba ba infiltrer bakota. Ba infiltrer bakota ka pona babebisa. Awa décision zwami okomona kaya moko ye abimi akote libino. Alinya loba nini? Te eza yango te. Mutu wana alingi bino te parce que alingi amema bino na nzela yake ba bloquer libela. Parce que mukolo eloko ayebanaka. Bosali 12 mois bazo futa bino te. Soki décision yake ba futa bino ebimi, je pense que vous devez vous organiser pour que ba infiltrer ba bebisa la bino processus te. Wakani malam. Ngai en tant que élu nabino nayaki pona yango. Nakosenga bino merci et je vais prendre des dispositions pour na kolande la dossier à moko na biso oyo atiki biso. Amen. Toyeba d'abord bakozwa disposition nini pona ba obsèque na ye parce que akufeli awati. Oui, est-ce que mutu akufeli awa kotiki les famille na ye? Lokola akufeli awa tokolandela pour que l'état azwa ba obsèque na ye en charge. Merci. Ndelo ko tokoluka kosala yango wana comme deuxième démarche. Mais le reste bo éviter ko se faire infiltrer pour que bato a mobulu oyo balingi babebisa nyonso bakota kati na bino. Amen. Na lobit. O lobi. Ezana mutu azana mutuna. Mutuna nanga esali. Bako ba engager biso te. Après ça, ba papier ba engager biso. Yel bazoya mutu moko azala wana, yel bazo futa biso mbongo, abona nde bazo futa biso. Na yo kifela. Oze la tozo kende. Mama atuna mukono na yo. Asepeli makasipe na remerciement mingi. Oyo lobi. Otuna na biso eza boye. Lokolo lobi nyonso tolandi. Baopesa biso combien de mois okolo nini? Otoniokami mpe mingi papa na ngai. Mama, seko yoka kinga malamu te. Mukanda yango oyo. Balobi boye. Premier ministre azo insister que ba pire, kwa pire za kosilisa nyongo na bino. Merci beaucoup. Problème na bango te. Bino ndenge bozana engagement na ba ONG na bino. Alors, l'état koya te abanda kolanda bakozwa mbongo bakopesa na ba ONG na bino, ba ONG na bino ba futi. Mais instruction ya premier ministre eza ko appuyer. Donc ko appuyer eza ko loba kosilisa nyongo. Mbongo na bino. Ya liboso na mtu na mibale. Ya liboso na mtu na boyo. Ndeto yaki awa, biso baso to ba benga biso na bandako. Po to longo dessus na peut-être la guide, pour l'entour baké, ba ba suki ba su ba chèque. Po biso to longo Dede, est-ce que to na nani assurance qui est toujours na musala. Ko to na assurance mo côté. To to ke na ko sala no compter silaki. Papa. Tango tozo tamuka
ezalaki quand même otya litoi problème ezali soki ozoestime que yo moko kotikala awa olali ti awa bakomi bomo boyebi ke ministre ya finance asi abomaki mosala na bino parce que alobaki ke eza na lisite mais oyo nde barépondre ye balobi mpona à renouveler makambo na bino mais quand vous revenez moi je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire l'état eza lokola boutique na yo te oye kaka ozwi boye otie kuna eza na processus ntango ozoloba wana osali 12 mois bazofuta yo te mais na 12 mois wana olingaki okata mais continuez dans 12 mois ntango continuez dans 12 mois ça coûte quoi yake kozela processus oyo administratif esila bafuta yo mbongo na yo soki bazokosa alors mosa tosalaka oyo eloko ya liboso tozalaka na hôpital te bapesa biso transport te transport yo moko kaka soki obeli yo moko kaka oyo nini bino bozali yango nde asenga yo dimanche mpe tosambelaka te oza kaka na mosala transport kaka ngai soki nabeli kaka na mbongo moke wana yango namemi ekesila bahôpital yango nasengi yo atake yo mokonzi omeka koloba ekambo wana transport kaka biso bakanga biso na batransport mikolo nyonso awa wa frauder okefuta mbongo mais mosala nakombolaka letata yango nde nasengi wana eza pere de manche mosusu tosilisa nanu oyo soki bafuti bino nanu mbongo na bino mosusu wana tozolandela bozwa nanu ya bino ekóma na maboko soki ekómi na maboko mosusu wana tolandeli parce que on doit pas superposer baproblème honora bakati déjà bakeso oyoka mama shaki bandeko toyokana nga naza na mingi ya koloba te ndenge nayebisaki bino nakovanda na bino ti na suka na kati ya mboka tofotaka bango mpo basalaka nini balobelaka biso ntango ayoki sango asali nini akoti na kati aye na moka demarche oyo biso tolingaki esalama nde yango honorable asali nini asali yango toyokani likambo eza ya bandeko na ngai susi na biso munene ezalaki nini paiema oyo donc ndenge eza wana tokende na motema malamu oyo ekomi ndeko atiki biso aya makambo ya nzambe na bana na ye ozomona liwa ndenge balobaka na eglize ezoka mutu n'importe où donc ndenge esui ye tozonga tozala motema malamu totala ndenge nini tokokunda ndeko na biso ozomona likambo eza awa ya suka eza boye omona esika totiaki salite bakombo camion ezoya quelque tete ata 10 ou 20 tokotikala na bango tokokomba esika premier ministre nyonso comme ça lobi na ntongo ntango akoya atuna yango bato bazalaki oyo bazalaki te alobi mokolo te
Merci bandeko balandia to comme abinero to mesla koloba boyo kitso mona zo koloba na kanda boyo ko nga passe mingi oza député pour ba congolais bazali oza ministre pour ba congolais bazali oza premier ministre pour ba congolais bazali oza président de la république pour ba congolais bazali so ba congolais bazali quitté ben instance nyos ngoro za laté il faut que ça moteur malamu volonté politique jouer na mitema na bino botika ko za mitema oyo ali kundu oyo 6 jours bandeko ba ko marcher pour la mission na bango 12 mois impayés. Contrat, l'État a signé mi canena bango. A foutu à bord de 12 mois. Mouta Koufi, ben on a décision. Ba ministre, ba député, ba mesana, ba tuba Koufa rapport bino ba renyaka. Ba tuba Koufa rapport ba ministre, ba tuba Koufa rapport ba député. Na si oyo était za bimbala suka et continuer le sous-souté. Oyo, ezra ya suka et continuer le sous-souté. Ba kaze belé, on n'a pas qui kuna. Ezra ministre agriculture. Ba tuba Koufa peka boy. Salaire ezala kate. Makamba parquet paille aujourd'hui awa quand place tozali awa na mbomo donc ministère provincial énergie secrétaire général nango et ça awa division urbaine ngo za ciment 7 ans prime bazwakate mais voilà batu bafandi kaka tant batu bandelo comme yo te bandeko na ngai to le compétence en concrète hein to la concrète nini donc ngato sala bolingo osinga mokonza mboka to bongo luka kamunini tant que le comme yo te bandeko na ngai makambo esili kolekeza eleka susute tikete kimi ya nzambe ezala na mabota nyos nde tukute mko malobi